Salut, balandinyo sotu ya émission Kombola Bopeto. Waneza ya bino mama Kombola Bopeto, mama na bino bolingaka mingi. Vraiment na pesi bino bambote mingi bisika bino bozali. Tika kimia na nzambe, bolamu na nzambe, esengo na nzambe eba na kozala vraiment partage na bino. Naza vraiment nesengo penza ya koya susu liboso na bino bolimbisi mo eleki makasi naza obligé na tia lineti vraiment et déranger bino te, je vous en supplie vraiment bolimbisa parce que moi eza makasi nangana so na bino juste ka moi mukie pour moi quelques minutes kaka vraiment nanga kito meka vraiment ko solola parce que ezo sala penza pasi mingi penza komona bandeko na biso ndenge ba se comportaka tange komaka moma ya ba été modèle oyo penza ba se comportaka des fois vraiment ça fait mal pona ba oyo penza ba yebi nzambe to pona femme africaine femme oyo vraiment a se respectaka moi si o a se valorisera ne la teli na ye penza en tout cas ezo sala pasi mingi vraiment pona kotala bandeko mingi ndenge ba koma kolata pendant l'été en tout cas ezo sala pasi mingi ceux qui vraiment on a décidé d'installer la bino vraiment moi vidéo oyo vraiment na meka ko partager na bino un tout petit peu dans to partager na mwangonga moka muke c'est parce que tangu na zoya makambo na kuta nango vraiment na nzela mo ekiti na ko tombola nanga makambo na kuta nango na nzela vraiment esalinga somo ebangi singa nga lobi mais non où va le monde tozo kende wapi na likambo etali ya kolata o tozo kende wapi ezo sala vraiment pasi mingi na uti komona mama moko ya mukolo, je vous dis mama wana aza mukolo koza ata na ba 60 quelque te ata ba donc toko pesa ta ba 60 ans mama wana mama moko ya mukolo suko aza vraiment mutu nzoto alati mini moko. Donc je vous dis soko tali vraiment okoloba mais non c'est pas possible et puis alati jip moka mukuse avandi nare akamati pe apandi na ye makolo obi nazoleka ngalbi mais oh eza scandale vraiment comment kokoma tina eta ya boya ata kutango balobi ke moyeye ata balobi kutu ke o eta ngo ebandi ata kutu balobi ke en tout cas moto lokole leki makasi donc en tout cas faut vraiment komitika penza il faut vraiment qu'on se poser parce que moya ngo leki makasi mais tina niveau wana te quand même tina niveau wana te donc mi pende nyonso penza tika ngo libanda donc azui pe lisusu leta avanda ta na position malamu po ebika lati jipa mukuse mais azui makolo na epeli susu apandi yango en tout cas zo sala pasi mingi bandeko na nga yango na ye vraiment pona ko interpeller balandi nyonso tu bandeko nyonso balingaka émission Kombola Bopeto o bakotaka na kata chaîne na Kombola Bopeto bolimbisi mo yeye lisusu vraiment pona bandeko bakotaka vraiment na kata émission Kombola Bopeto je vous en supplie na bolingo na ensemble penza en tout cas ata moto ezali ata mulunge ezali ata mo eza makasi tala quand même eloko ko tia na nzoto na yo ezala scandalité pona bato bakotala yo ezala scandalité pona bato bakomona yo po vraiment kobetisa baninga pe mabaku eza malamu te parce que nzamba lobi tozala occasion de chita mutute. Dans tous à l'occasion de chita mututa alors nathan oyo penza bato ebele bakweyisa makapo na nini parce que na ba biema ya biso basi des fois ezalaka vraiment malamu te ezalaka penza scandale penza ya makasi alors et ça kosala vraiment kitoko te yango penza na lobi ke na mwangonga te ya mukie na betaka ata moi sete et tant que ndeko na bino ta question na bino toza wana ka pona o partager toza na pona osungana muto akoka azate donc muto aza vraiment ya kokokaza te donc tozana ka pona ko partager tozana pona ko sungana la raison pour laquelle na décidé vraiment na bité na koka osala moi partage ko rappeler batu ke ngonga ngo ekoki ete yango essayé moment oyo penza batu balingaka komitika kotika nzoto libanda ko s'exposer ko lata vraiment d'une façon scandaleuse ya ko scandaliser batu eza penza malamu te vraiment la teloko na quand même ezala pe na ndenge moko ya bien oso mo pepe na mais ezala quand même na condition moko pays ya malamu donc eza na condition moko malamu o eko déranger ba tout vraiment eko sala penza kitoko mingi etikala eka mukie vraiment donc ande nazaki na baki nazola bandeko ka moi image ba mona ta mama oyo pona ta msu peut-être na komona ko te ya bango sous davantage na sina leki mama ngobi ke na zongi susima na bina na meka ko filmer ata de na meka ko zoyer vraiment ba image mais na monka kala biti e sala malamu te na tika kaka na ko loba quand même
na munoko bandeko bakolanda bakoki koyoka ka parti ya koloba nde na koloba bakoki ko comprendre yango penza bandeko na nga place bozali vraiment surtout yo mutu yebi koza mwana na nzambe batela identité na yo na ta ya baete boye batela identité na yo lakisa vraiment koza mwana na nzambe lata kitoko oza pe femme africaine mama congolaise jeune fille congolaise moi si congolaise donc étant qu'une africaine valorise-toi même pendant l'été donne-toi toujours de la valeur ko se ridiculiser te ko se rabaisser te ko boaka vraiment valeur na yo te à cause ya ba moi oyo ko boaka ngote donc ekozala penza malamu olata toujours kaka bien donc lata na yo toujours bien na tindi yo te ke olata tam so biloko moko ko finika yo partout donc so na niveau moko ya ko exagérer non lata na mo eloko noko ko zwa nango mupepe oyo quand même ko se sentir bien mais ezala na façon oyo ya ko scandaliser batu te donc scandaliser nde mutu te scandaliser nde mutu te beta mutu moko te libaku na teni oyo ko tia vraiment na kati na nzoto na yo. Donc, na souhaité bino vraiment ba été kitoko boza soin ya ba famille na bino soin ya bana na bino ya mabota na bino ya ba vie na bino en tout cas bo profiter c'est aussi l'été donc moni ba moyo yo et la rabiso vraiment rare donc ça ramata moka ya mkie donc il faut te profiter nango parce que eza peut très important pour na ba santé na biso parce que moyi et même la rabiso vitamine D donc même la rabiso vitamine D to ça pe na besoin nango na kata ba nzoto na biso donc tout on a biso et on a besoin de vitamines donc la raison pour laquelle les appels bien vraiment tous ces pela tous appels vraiment ba moi oyo pour na kota pe ba vitamine D na kata banzo on a biso et rozala vraiment kitoko mingi mais seulement lata avec modération lata vraiment avec décente lata penza bien c'est le konomoko ya bien ya moi relax mais ezala nango